confirma toutes les prophéties. Accomplissez sous nos yeux, annonçant la vérité. Oh, bientôt nous verrons les filles. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Le Seigneur est bien bientôt. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Le Seigneur est bien bientôt. Et qu'il se voyait dans les cieux. Et la terre est partout. Proclamant qu'il n'y a plus de temps. Et chantez-vous, vous pouvez. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore mes frères. Il est plus tard que vous ne les pensez. Il est Seigneur est bien bientôt. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore mes frères. Il est plus tard que vous ne les pensez. Il est Seigneur est bien bientôt. Bientôt nous serons dans les cieux. Nous irons à la maison. Celui qui nous a aimés, et avec lui nous régnerons. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore mes frères. Il est plus tard que vous ne les pensez. Il est Seigneur est bien bientôt. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore mes frères. Il est plus tard que vous ne les pensez. Il est Seigneur est bien bientôt. La fin de toutes ces choses est proche. Soyez alors sages et sobres, aimez toutes les âmes de Dieu. Vivez la vie des bons chrétiens. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore mes frères. Il est plus tard que vous ne les pensez. Il est Seigneur est bien bientôt. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore mes frères. Il est plus tard que vous ne les pensez. Il est Seigneur est bien bientôt. Nzambe apambola biso mingi. Amen. Tukokamata Biblia na biso, tukofungana na 1 Corinthiens 12. Tukotelema likolo etanginga verset, tango na verset mine ya mitano bokofanda na kokoba kotanga. Amen. Na bandi na verset 4. Yoka ndenge lobi.
Il y a diversité de dons. Wana ba makabo ezali mingi. Mais le même esprit. Kasi molimo moko. Amen. Diversité de ministères. Wana misala ezali mingi. Mais le même Seigneur. Kasi nkolo se moko. Diversité d'opérations. Wana misala ezali mingi. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Kasi ezali nzambe moko azali kosala nyonso pe na kati na biso. Or à chacun à la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans le seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Mozali seli kolompe se mokozi ya bakozi nkolo bankolo totondi yo botondi pe tokumisi kombo esantu na yo toti kotanga Seigneur me molimo ezali nde yo limbola biso loko totangi kotisa biso yango na mitema longola biso kozanga kondima pe kozanga kososola pesa biso bwanya kote pai na yo sola biso pela moko motema no elingi makomi ekomomi Seigneur limbola euta nde mboka yo kota kati na mitema na biso Seigneur pamba te loba na yo ezali mbeli ya minu mibale oyo ekabolaka mwal mpe esprit nyonso kuna epatolaka molimo na yo ekamba biso na ndenge ekoki Seigneur naloba nini na ntango ebele tokumisi kombo na yo toya wa hasard te toye mpe kotala mutu te toye koyoka yo Nzambe yo kita ozo bibebo ya moto osolola Nzambe yo sala mobembo molai kouta lola kokita na se pour la kosikola biso Seigneur yo sombi biso na meya te na palata te na biloko bibebaka te osombi biso na makila ya motuya na motu nde tozala boya yo totanga boya yo Seigneur lelo okobeta se tolobi oyo aza na matoi ya yoka oyo molimo aza koloba na ngomba bongo tolingi matoi ni biso tofongola mpona koyoka yo utalola solola biso Seigneur okosala mwana moto bibebu ya mwana moto po te yo ntango nyonso osala bibebu na mwana moto longola ndeko biso na nzela yo kita solola
tomona ye toyoka mongongo obima me oyo eza kobima kuna eza nde ya yo sola na losambo no Seigneur toyei kopesa mitema na biso ete molimo no ekita ekamba biso bande na biso mpe sukisa na biso pesa ye makasi ekotelema ye azali mwana moto pesa ye bososo likambo longola bamoto na nzela yo nde solola kati na ye totiki maso maboko na yo na kombo na Yesu Kristo amen obenga pasteur na biso. Alléluia. Amen. Sepele sisi kokutana zinga na iloba na nkolo. Amen. Lete c'est vrai. Ezali nde misato ezali kopesa biso elikya. La puissance amakila na Yesu Kristo. Amen. Amen. Iloba na ipe ezali na nguya la puissance de la parole. Amen. Et nous avons la puissance de son esprit. Amen. Biso totelemi wana. Patangeli biso likome monene. Omona oyo etali ndenge molimo azali kokabola ngoma ya mapamboli na ye kati na lingomba. Amen. Babite c'est un corps, tozali nzoto. Molimo ezali kokweya kaka mpona mutu moko te. Na kati na lingomba ata molimo ezali kosala mpona nzoto nyonso. Amen. Yango totangi wana na 1 Corinthiens chapitre 12 partir verset 4. Moko na moko ifazala na musala katikati na lingomba. Amen. C'est le même esprit nde ezali kodistraire biso. Abi mosusu akozala na don ya songolo, mosusu boye na boye, mais na kati na zoto na nkolo ezalaki te na membre moko inactif akozala te. Biso nyonso tu Nzambe akopia biso quelque chose. Yango nde elikya na biso yango wana. Oyo tozali kozela. Lelo tokoyeba ndenge nini tokoyi kozwa possession ya héritage na biso. Parce que oyo nde eza promesse Nzambe apesi biso. Ma promesse ezali ebele oyo Nzambe apesi, mais il y a une seule promesse babengaka promesse du Père. Alléluia. Oyo tata atiki eza nde libati na molimo sana. Mais ndenge nini tokoki kozwa kokota na héritage na biso wana parce que ezali ya biso. Amen. Amen. Comment prendre possession de son héritage? Tokozwa yango ndenge nini? Nini tokoki kosala po tozala en possession ya ilaka oyo? Po ete lingoma na Nzambe ezala na une vie ezala kaka te ndenge tokomona ba mouvement charismatique. Tomona mutu moko ya azosala ba spectacle bandi koto ya kokima mbangwa za bandi boye na boye timi su bazali kobina baza koyemba ebo te lingoma na Nzambe ezali ke tout le monde doit agir. Amen. Eza lokola nzoto liboko eza na esika na yango, liso eza esika na yango, ya l'harmonie. Amen. Puis mutu mbazo se sentir ke naza na esika na nga ko déranger mutu te. Voilà. Liso ko déranger litoi te et ko déranger mutu te. Non, en harmonie tozali ko vivre. Ndenge nini tokoki kokota maintenant na katikati na héritage na biso parce que ba faux ekomi ebele. Alléluia. Tokomi na moment donc fausseté nde etelemi. Bako biso Yesu Kristo azali awa kende kuna o kuna kende boye kuna boye na boye mais Bible lobi te kokende te. Amen. Amen. Aucun ne sera séduit. Alléluia. O moponami moko te Nzambe alobi ete ya kobunga jamais. Amen. Mais tokotala nanu ndenge oyo azali exemple pona biso azali Yesu Kristo. Ndenge nini ayaki, ndenge nini ya atambolaki, ndenge nini ya abikaki, ndenge nini akotaki na héritage wana, pe biso pe tokotambola lolenge ya ala ayaki. Amen. Na mukanda ya Hébreu baebelo. Hébreu chapitre 2 tokotanga na verset 14 à 18. Hébreu chapitre 2, partir verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, le lenge bana bazali kozwa esika kati na makila pe na nzoto.
il y a également participé lui-même. Peye moko a kokai kobika nanzela nanzoto. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ponete nanzela ya kufa na ye, ya koka ko anéantir. Kwa zalaki na puissance nguya ya kufa, yango nde ezali nani moyini diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Puis ya kango là-bas, oh nyoso, bazalaki kubanga liwa. Puis bango bakangamaki na se. Kubanda ba Adam, ba Abraham, tout ça, moina zali na position moko, tuka ziyo, il faut kakoku. Parce que tango mutu akwa kwisamaki, kola lobaki to ali pousser akozonga na pousser. Liwa ekotaki. Il fallait Yesu Kristo aya. Nanzela nanzoto alata nzoto akuka konyokwama akuka ko vivre lokola yo lokola ngai pe ye bible bete pona kufa na ye akende ko délivrer ba oyo nyoso tu bazaki na kokanga makuna na se oyo satana azwaki na munyama na ye ya kwa ko libérer bango ba oyo ya ye ba oyo bazalaki na elikia pe anéantir puissance ya moyini na oyo etali kufa. Pona biso kufeza susu kubanga tuzo banga kufa te babi kufeza lokola muto yaza ko bendoka shario pona kolongola yo na nzela ya tango kokotisa yo na nzela ya éternité. Amen. Yoza mutu moko azali ko benda yo vandi ba changer yo maintenant étape okoma na bomo ina seko. Et la Bible dit qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ata mutango moni azalaki ndenge nini oh boyeza ba David tout ça tsoka komi na tango akufa tout ça azalaki kobanga azali bate expérience nini azokende nango maintenant kuna mais Yesu Kristo ayaki na nzoto ponete akwa kosikola biso akoka kolonga liwa car assurément ce n'est pas des anges qui viennent en aide wana ezali sono ete ye azali koya kosalisa ba ange te mais à la postérité d'Abraham. Yazali ko salisa to ko sunga po ezali libota na Abraham. Abraham aitomona kyango azalaki na libota ne na nzela na nzoto. Pe azala oye ya molimo. Amen. C'est-à-dire biso bana na Abraham. Biso la semence d'Abraham. En conséquence, il a dit rendu semblable en toutes choses. Natina nango ya komaki do lengo moko à ses frères, lokola bandeko na ye. Pour bengi bandeko na ye, c'est-à-dire biso. Il est de temps Yesu Christ sait quoi ka yebisi mwasi ko simbanga nanu te me va dire à mes frères. Amen. Pour bazalaki ba yekoli katikati na liloba. Amen. Tomona ke liloba ndenge ni Yesu afungola kyango. Bandata bandana Moïse, ba psaume dans toutes les écritures. Ba prophète nyos, c'est-à-dire le plein évangile. Et pas été ami batona bazali bandeko na Yesu Christ. Amen. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux, fidèle dans les services de Dieu, pour faire expiation des péchés du peuple. Ye maintenant natina makambo nyusa komaki mutu, ponete akuka ko kuyeba mutu malamu. Alléluia. Et tant que vous avez une difficulté, il n'y a que Christ seul qui peut t'aider. Amen. Amen. Akwa uzalanga nzambe ya malamu wako iko compatir na ba besoin na biso. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Wana ndenge ye azalaki tanta mekamaki na manso. Tant que vous avez un problème, vous avez belela, vous devez comprendre que Yesu Christ. Amen. 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 Et ça n'est tout ça l'expérience. Nous devons biso na moni ya choc ya bukani mukola koteli mayoki bien mukolo muta kubukana ya uza l'expérience wana. Abi ça la kaboy. Amen. Na yebi pasi wana. Et ye aleki na banzela wana nyoso ponete ngai na yo. Tuko kosala expérience moko na ye nkolo na biso. Abota milokola mutu. Soki totangi na mukanda ya Matthieu kuna na Matthieu chapitre baliko ko joatement Matthieu chapitre 1er na verset 18 ukomona ndenge Yesu Kristo abotame bibete abotamaki na nzela ya molimo mama na ye Marie azalaki zemi amen bezalaki zemi oyo ezalaki na ndenge ya zoto te
ange aya alobi te abi ekozala ndeni mpo anga nayebi mibali te naza moseka abi te tu seras couvert par le Saint-Esprit. Amen. Amen. La puissance de très haut te couvrira. Yango mwana wana kobotama sera appelé l'enfant du très haut. Aza so mutu na nzoto te. Aza mwana wuti na nzoto te. Amen. Mais azali mwana ya molimo. Amen. Amen. Ndenge Yesu Kristo ayaki. Molimo yaki et couvrir Marie. D'abord Marie andimaki liloba alobete je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Andimaki liloba epesamelaki ye. Et nsima nango molimo ye et mwana wana amonanaki na nzoto Yesu Kristo atamboli ti abandi musala na ye kuna na Luc chapitre 3 na verset 21 Bible lobete ayaki kozwa libatisi na tango ekokaki. Amen. Tango ye akomaki mitoyo andi akoli Bible lobete azwi libatisi etango ye kozwa libatisi Bible lobete lolo efungwamaki pe molimo esalaki nini ekiti. Amen. Molimo tozali koloba po nete badon nyonso koka komonisama ekitaki mokolo Yesu Kristo azwaki libatisi. Me molimo wana yango nde ekitelaki Marie po nete Yesu Kristo abotama. Do nyonso ezali ngolu. Ezali musala na molimo tozali koviva. E ye aye akufi na nzela na nzoto. Aleki na expérience nyonso biso toleki na yango. Et dans Apocalypse chapitre 1er na verset 18. Tobani na verset 17. Wana nga namonaki ye na kwei na makolo na ye lokola mutakufi. Pe ye asimbaki loboko na ye atie na mutu na ngai. Loboko ne na mobali alobi kobanga te. Ngazali oyo ya liboso pe oyo na suka. Pe oyo azali na bomoi. Amen. Ngai nakufaki etala siko nazali na bomoi na seko na seko. Amen. Amen. Je tiens les clés de la mort. Maintenant, fungola nyonso ya kufa ezana maboko na ngai. Amen. Amen. Et de ce jour na mort, pe kuna epai na kunda. C'est-à-dire que maintenant, tant que Yesu Kristo akufaki, akendaki a récupérer ba clé nyonso to ya kufa. Natine te kufa ezala susu na makasi moko te. Diable azalaki anéanti. Amen. Pour la biku tu te pona biso la mort menge. Amen. Tuko yebi liloba, to kufi lelo yebeti nzamba azali na yo. Amen. Alobete je suis vivant. Amen. Yazali te o nzambe ya fitir. Non. Azali nzambe ya passé te. Non, alobete na sekwi nazali na bomoi. Amen. 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 Donc moi dans Matthieu chapitre 18 na verset 20. Bible lobete là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Jésus Christ azali kati na biso. Attends que le vivant. Amen. Amen. Oui, vous avez confiance dans l'invisible. Marchez avec l'invisible. Il est là. Avant te mukile komona ngai te me bino bokomona ngai. Amen. Amen. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Et ndenge ya botamaki albete biso pe tokobotama ndenge wana. Parce que l'eau que monene d'abord kobotama ya mbala mibale. Oh Yesu ayebisaki Nicodème, tu dois naître de nouveau. Kobotama mbala ya mibale. Pona obengama ndeko na ye. Nicodème abi ekozala sunde ningaka bagata papa na komi boye. Nazonga sona libumu ya mama na ngabi non. Yoza docteur munene oyebi makambo wana te. Et Jacques atatoli na mukanda Jacques chapitre 1er na verset 18. La Bible dit il nous a engendré par la parole de la vérité. Jacques chapitre 1er na verset 18. Oui kotanga yango. Bomona ndenge ne biso pe tobotami. Il nous a engendré selon sa volonté. Ya boti biso kokokama na volonté na ye. Par la parole de vérité. Nanzela na liloba oyo ya solo. Pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa création. Nous allons oyo ya yambo ya ikelamu na ye. Alléluia. Tobotami susu na nzoto mais nzambe kobota biso na liloba. Nanzela ya molimo. Tomoni ete eloko misato ezali kopesa nguya katikati na libana na nzambe tuite ezali makila. Amen. Amen. Ya sopaki makila ne pona biso. C'est un grand prix. Ezali liloba, la parole.
Bilobo yozomona yango peza li molimo yango peza bomoi. Amen. Yesu baki te cette parole est esprit et vie. Pe tozali so na molimo o mena héritage na biso tozali kozela. Na nzela ya Emmaüs tomona kiango tangu Nzamba ye kofungolela bango liloba eloko etikala ikaka tondisa bango na molimo. Amen. Amen. Bakimbala moko na chambre haute batondisa na molimo. Alléluia. Et Bible bete, il nous a engendré par la parole de la vérité. Liloba oyo na seko. Ya solo. Ya mwende boti biso. Et tout le monde a été liloba ya solo utaka na mosakoli. Amen. Parce que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. C'est le message. Oui, puis ça mina lingomba. Bon, était même frère Branham, tango Zamba pisa qui musala le bien, tu as envoyé avec un message. Un message. Pour que préparer boye ya mibale na Yesu Christ. Ezande sango, liloba. Liloba pesa mina lingomba. Yo monete na ba âge de l'église balobi, ba bandaki toujours que écrit à l'ange de l'église. Ba pesi moi na lingomba pour na lingomba mobile. Amen. Mais beaucoup d'appelés, na kati na lingomba, il faut ba eli babima. C'est-à-dire, beaucoup sont appelés, mais peu de lits. Bakoya ebele, mais lilobezali pona banani, bo Nzamba apoli. Oyo aboti bango, na nzela ya liloba. Pona to atteindre héritage, oye apesi bisa. Mais liloba oyo, ezali momboto. Oui. La parole c'est une semence. Amen. Nabandi ndeko na bisa oti plata yebi ndenge ni basaka bilanga. Amen. Bilanga d'abord il faut kubongisa terrain. Pour nete momboto zesika malamu. Yugo zwate oye na mbumano ya masangu mbala moko bandi kokona yango na banzete ka pa ezali non. Il faut ça la nini d'abord arranger terrain na yo. Voilà. Le terrain doit être bien préparé. Pour ne te lilobezo sika. Amen. Amen. Boki te tang bana Israël ban ngai ba bima. Pour ba kende kokota na héritage na bango. Kola boki te bokoboma. Moi mpate bolia. Mais beaucoup zape ba la mer. Moi biloko ya bololo. Oui. Amen. Ezaka ke loko lobezaka kate non ko pesa yo esengo ne zali pe ko purifier biso. Amen. Vous n'êtes pas il lobezali ko fanda, molimo e fanda. Bible bete c'est un temple de l'Éternel. Zambi faut alongola ba biloko nyoso ya mabe. Mitema na biso ezali lokola elanga. Et pas inini bazali kolona bambuma. Lokolona ngona na terreau ya mabe te. Na mukanda ya Esaïe 28, na verset 24. Kuna sagesse ezopesa mela biso ndenge nini moloni ya koki kolona. C'est-à-dire motema na yo nde ezali elanga. Kolemba te Bible beto ya tsheli boko na ye celui qui met la main à la charrie. C'est-à-dire otango zali kolona po talisima. Vous allez digne te na bokonzi na Nzambe. Il faut qu'on continue. Ko kata banzete, ko continue ko longola misisa, ko longola bakasa, ko terre comme ma plat. Terre moko kitoko. Bon momboto ebotama. Et ko mena ba ko semer maintenant. Ah ouais, lobelobi boui. À partir du verset 24. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Yugo zala kaka ko kata kaka non. Banzete ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Auzala kako parce que kaka kubalola kaka terrain na ete ba étape ezali. Voilà. Kubalola wana pe kobuka banzete za na étape, ezali étape. Ne sait pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la miel et sème du kumine. Simanaye kobuka banzete kolongola misisa nyoso banzete ya mabe. Oui. Terrain tikali nde mena koikozwa mombota bandi kokona. Voilà. Qu'il met les fromages par rangée, loge à une place marquée et les portes sur les bords. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Nzambe na ye alakisi motoyo azali kolona ndenge nini na kotambola pona alona. O bazo batina na moloni. Nzambe na ye
Yemoko pa yebi ke tangu nazali kolona na période boy fupe mbula ebeta. Peut-être momboto yekoka kobima. Mais d'abord pona na cha momboto, il faut na bongisa terrain nanga. Et terrain bazali ko bongisa pour le moment c'est notre cœur. Le bete nzamba le bete il faut tous à la dégager. Le beau terrain na biso izala vraiment propre. Tout le monde la misisa nyoso ya mabe. Na mukanda ya Matthieu chapitre 6 na verset 12. Matthieu 6 na verset 12. Tokozongela Esaïe wana. Mais tokomona biloko ninyo ebongi na biso tokoka ko dégager. Et pour kozala obstacle te ponete momboto d'abord evanda. Simana o molimo ya ponete momboto na kuka kubimisa eloko nini tinda makina tina na yango. Chaque semence produit selon son espèce. Soko koni nguba ekobotela yo nguba. Amen. Ekobotela eloko mosusu te. Na Matthieu chapitre 6 na verset 12. Bible lobi pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Bachi étape à liboso yo, il faut pardon. Lobi te ko limbisa eza facilité. Batebele baza ko travailler bakoki baza ko travailler mais mutemo ya ene ezali kaka. Muti molimo sa to ko vanda te pa muto ya pardon na kate. Amen. Zedi okangi kanda no kanya okaka ke mutu ifuka ka kufa. Amen. Mais Bible te pardonne-nous nos offenses. C'est-à-dire que terrain na biso za la terrain moko mitemo ezali mitema ya ko limbisa. Amen. Limbisa biso, lokola biso pe to limbisaka baninga. Tokota d'abord ndenge ni tokoki ko aplanir terrain. Pe tokoyeba siko ndenge ni tokokota na héritage na biso. Mais on nous demande d'abord tokoka ko pardonner. Nous ala bato yo bazali ko pardonner, ko limbisa. Dans Matthieu chapitre 5, dans verset 23. Matthieu 5, au verset 23. Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Amen. Puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Amen. Oyo, ezali biloka mike, bazako lakisa biso nini tokoki ko préparer. Oyo ezali tozo longola, ba racine ya mike, ezala lisusu te. Po tokomi na temps oyo nzamba linga sopa. Molimo na ye. Mais molimo faut vendre sika mutemo ya muto azali ko limbisa. Et muto yo akoki kozana na problème na mutu te. Tomona yango même tina na kanda. Molimo yebisi biso eto tokoki kola na kanda te. Amen. Eza muto azali mutu ya kanda. Na muto yo akoki kozwa kanda. Sadi kande koki koya, mais bilobi kolala na moto. Lobi tangu yo kola mukobosani. Bisenya limbisa eleki. Mais muto ya kanda ya tikala na kanda wana. Azali ko luka ndenge ni nasala kaka mabe. Bible te biso soki tokozala ba oyo ya nzambe et que tozana problème na mutu to banda d'abord ko arranger. Pourquoi kozala mena sans problème. Tout préparer d'abord mitema na biso ezele loko yo ke tangu momboto ezali ko vanda. Mikolo tozozwa liloba. Lilobo momboto mais evande te pai ba épine ezali. Amen. Teni zamba zo senga to longola ba nzube wana. Amen. Amen. Pour n'être lilobe ko ozala à l'aise. Tout ça là-bas, tu as la baninga mawa. Bayebi lilobo ote. Cette parole, c'est une puissance. C'est une richesse. Il y a tout. Oui, tu mis ça, tu es allé quoi agir. Les allés liloba, les allés makila, ou nzamba sa sopa na Golgotha. Moins de temps où il y a yé, a sopi makila na yé. Ils ont un grand prix. La tine te moïna kwa ozaso na force te. Et ayeko c'est quoi? Et puis si biso liloba, je leur ai donné ma parole. Parole là, c'est une puissance. Et cette parole, ils en ont limo, ils en ont bon. Et maintenant, nous avons dit ça, nous avons ba aiguille, et quoi que la thé, ba épine, et quoi que la thé na mitema na biso. Dans Matthieu chapitre 16, dans verset 23. Bible la kisi, oya zali kokona, babete nzambe nda apesi ye mayele. Amen. Ponete, akoka,
koyeba ndenge nini procédure. Ah, Bible lobi na biso. Wana Yesu a tourné, pas yebisi Pierre, arrière de moi Satan. Amen. Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Oui, c'est sur la tine en interprétation à l'Ilubananza. Yesu Sazako tato lete ngai, vraiment, il faut na kufa. Pour n'être na kwa kusiko la mukili. Pierre alobi a ate jamais. Tant que biso tozana, so mutamiki koya, biso moko to intervenir. Yesu saibisi ya alobi ete, oyebi makanisho ezakati note. Amen. Amen. Abingani muli mwana. Arrière de moi Satan. Mais même Pierre wana lobaki ete nkolo ngai en tout cas tabaninga bakimi nga na okima te. Yesu abi ko trahir nga. Mais la fin azalaki o momboto na zambe. Amen. Aina interprétation na nzela ya liloba na zambe. Dieu n'aime pas tout ça là, tout interpréter liloba. La parole ne doit pas être interprétée. Liloba s'interprétera yango moko. Amen. Amen. Ndiyo tozwaki déjà la bouche. L'interprète Yanzam nous a envoyé un prophète. Yogo yate ko débat ici et puis ça m'a kombo ya tata mwana molimo sana. C'est bien. Mais faut luka tata kombo na ezanani. Mwana kombo na ezanani. Molimo eza kombo na ezali nani. Donc il y a pour interpréter l'ilobati. Au monde ba grand homme de Dieu. Bazali ko interpréter le bandege bali. Même Bible le bête l'affaire est éternelle. Wana ndenge bango ba komi. Mais vous en avez bon, il y a ce côté katikati na enfer. Sinon, le diable aura aussi la vie éternelle. Voilà. Amen. Amen. C'est-à-dire, enfer, ils ont éternalité. Ils allaient créer pour un temps, peu que souka. C'est-à-dire, n'interprète pas la parole. L'iloba s'interprétera un moment. Alors, Pierre, qui a interprété l'iloba. Qu'on a télémélié. C'est-à-dire que, namite manabiso, nous ne pouvons pas voir l'interprétation de l'iloba. Parce que le diable, ce qu'il a affaibli le loba, il doit interpréter. Omoni aye, et pas na moi si. Zamba lobi na binoni, o soto leo toko kufa, bandi raisonnement. Boko kufa te. Amen. Abaksi kaka moi eloko moko muke. Et l'interprétation a amené la mort. Dieu veut que na mitema na biso na liloboyo interprétation ezalate. Nous devons avoir la parole pure. Amen. C'est-à-dire tout ce qui est comme épine. Pour n'être mon limo est à la place à respirer. Et quand vous allez mon limo est vendu wana, aza toujours na bakal. Muto mute manaez ali 15, aza muta kolimbi sate, muto aza na problème na batu, muto azali ko interpréter le banazambe ndenge yali. Amen. Amen. Gardons la parole pure. Na Deutéronome chapitre 18. Na verset 9 à 14. Wana tolbete nzamba zola kisaba oya ye ndenge nini bakoki kobongisa terrain na bango ponete mboto ekoka kozala à l'aise. Deutéronome chapitre 18 na verset 9 à 14. Bible lobi lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Wana yo kokota na mboko yo nzambe na yo azali kopesa yo, c'est-à-dire mboka nelaka. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Alléluia. Peut-être tant yo nzamba pesi héritage. Nzambe ndalo bakete mboko na pesi bango. Mais tant bakie kuna bakuti bato bazana mboka wana. Abete bino bokozwa mboka wana me bobika ndenge bato wana babika kate. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. C'est-à-dire, quand tu n'abino, maman n'a te moutoyo, azali moutona soloka, un magicien. Quand tu n'abino, ndoki agoyigo zalate. Ils ont un bateau bazan ndoki. Aza, c'est un sorcier. Tu veux le dire, ça ne te sert à rien. Longola yango. Amen. Amen. Chali lo banazambe zala à l'aise. Misusu bazali ba médium ba monaka makambo. Ndiko na biso Frank abia kotaki na assemblée mo munene. Bato bazali ko tatola ko kanisa vraiment atmosphère malamu ba ko ganga ba alléluia. Mais mutazali ko conduire. Ngomba anezalaki mwasi. Et mwasi wana zali oyo amonaka makambo. Amen. Ko bazaka na babul na bango wana bo soka baloli azoloba. Et yende pazana kati mo kontina lingomba.
Nabete ba continuer so ba ko consulter ya mesi boule na yewana bandi ko bikola bino. Nabete biloko wana kati na bino ekoka kozala soki mukete. Amen. 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 Et il continue dans verset 14. Ben à partir du verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Dieu vous a la mobimba na yoka pona nzambe. S'il y a un problème, nous nous regardons qu'à Jésus-Christ. Amen. Tu peux consulter aucun de tes au père ngunza. Non. Aucun de tes au na ke pa ya maman soki maman mbikudi. Non, maman mandona. Non. Place na bango na liloba ezate. Amen. Quand nous avons un problème, nous ne consultons que Jésus-Christ. Amen. Alors, bete, bokoki kobika lokola, batwana de bazali kobika te. Amen. When ezali ba épine, when ezali ko permettre muto akoka kozala à l'aise te. Yesu Kristo ngwa yake, akoti na kati na église, amonaki bato andenge wana. Bato na kati ya église, bazo sala ba commerce, bato na kati ya église, baza makambo ebele na église. Bible le bete azwaki même fouet, il les a chassés. C'est-à-dire, a bengani biloko nyoso ezalaki ma bien te na temple. Zamba lingi maintenant d'abord cœur na biso ezala purifié. Amen. Parce que pas molimo ko vanda ezala vraiment mo santo. Amen. Alléluia. Amen. Un cœur saint. Albete makambo oyo bazalaki na bamboka mususu. Oyo bokukuta kuna bomeka yango te na bomoi na bino. Bosala yango te. Ezala ba magicien, ezala ba médium, ezala ba bikuli, ezala ba sisi, c'est la baza na place na lilobate. Amen. Nous, notre parole, c'est une parole puissante. Oh Zamba, Pesibiso. Ça nous guérit. Il a donné la guérison. Exode chapitre 20, na verset 5. Nabobim, Exode chapitre 20. D'abord, ce sont des épines, ba racines, ma banzete, toza kolongola. Na mutema miteme zala à l'aise. Exode chapitre 5. Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Oko fukamela bikekwana te. Et tu ne les serviras point. Puis qu'on s'allait yangote. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Vous n'êtes ngai nzambe na yo nazan nzambe oyo azali nzambe ya zuwa. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Nazali ko futi sa même. Masumu oya batata na bana. Alléluia. Amen. Ezala masumu ya ndengwana. Oyo bakoko na bango bazali. Tomona indeko moko akufaki boye tala ko sala ne balobi avant akufa il faut ba longola biloko ba pesa na famille. Ba obi yango kodia. Loyiba iti kodia yango ezande. Tadi o bukonzi. Il faut aluka mwana ne moko apesa bukonzi wana. Elanda na katata ti mwana. Bible bete confiance na biso ezaka na Yesu Kristo. Amen. Yesu koza kopesa confiance wana. Nzamba za ko pinir ko banda na bakoko na bino wana. O basala ki kodia wana. Lisumu nezo landa na tina bana. Oyo nyonso bazali ko croire na liloba wana. Amen. Amen. Esa pina ba tribu na ipai bazali omoni kabali mwasi basaleli d'abord ba cérémonie. Oh chibao. Bona mwasi soka sali boye abana omona koko moko abimelie. Me omona mutasala mbelaka. Me biloko nezolanda na ye. Amen. Amen. Frère Branham abagete na famille na libota. Oningo kende musala, tokie mission, obengi mwasi na yo. Obi tosia mabolongo na Nzambe. O recommander bango entre les mains du Seigneur. Amen. Nzambe nda batelaka. Amen. Yo inoko lukate ke ona lukana no bakata basoso mutu pona mwasi soka sali boye ale. Tumona ka pe kune pato laki na mboka kisanga ndeko moka bengisi mwasi. Mwasi akota boya gangia. O ni na omona koko moko na ndako. Mindeko na zaki diacre na église songo. Batu ni ndeko koko wangase botuna ya sali akini na vai yao. Pona biso bukoko na biso zalete soki mwasi angwa sala kilikam. To azwaki mbongo ya mutu. Soka ya komona koko ya batela kabisa. Mais yo zobenga ma diacre na koko wana ndenge nini? Puis on bete yo okoyi kozana na biloko wana te. Amen. C'est le péché que Dieu punit de père en fils. Il n'y a que Dieu qui nous garde. Amen. 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 Wana ezali ba épine, faut kolongola yango.
bukoko biloko wana tozali na place na yango te. La Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Bolingo ya solo elongolaka kobanga. Amen. Diable nde ayaka na kobanga. Amen. Akoya pona bangisa yo. Tuina ndeko mususu to azalaki na biso wa utaki kuna na mboka alobi batikelaki ye ekeko moko boye ekeko wana fu bapesa kango bitabe. Tu bapesi bitabe na tongo boyo kuta ale bitabe etikalika baposo. Baza ko croire na biloko wana. Oti mindele bayaki bayeba memi mikeko wana bakena. Mais ça c'est le diable. Au moins même na ba au moins mindele ba film horaire ko mona ki na kati ndako mutazana ekeko moko songole même ezobangisa yo. Mutacha bankodia chaba ceci cela. Non, Bible dit cette place là kati na biso ezate. Amen. 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 Umone te même frère Branham malaki mutumsu ango bonde la pone alomina longola eloko boye na ndako na yo. Ndiko muka yebaki take kosomba revue oyo ya ba horoscope wana tiena ndako. Toujours ba problème ezaki na ndako. Ma malade ezolanda. Musakole ya tali alobi non. Longola d'abord livre wana. Amen. Amen. Oya ba soloka wana bimisa yango na ndako na yo. Bible bete tango bazako ye pa nesku bako ya même benda ba porte bazako ya na ba livre. Eza ba livre ba basali ya ba magie makambo belebele. Ebiye bazalai ko ya batumbi yango. Babiso ko zi ba livre wana ndenge basomba kango ezalaka trop cher. Ko laksa ndenge nini ko yiko kota na kati ya magie. Siko kutezalaka nango moni ezaki na ba secret sikoyo ba rose croix tout ça eza sous secret. Soki na biso kuna na lembo ko mona ba ko église de rose croix. Tout le monde a goûté l'éternel, c'est l'église de Satan. Ah, on a fait bandim. Et c'est souvent beaucoup bon banati. Bible mette biso dans la place wanate. Amen. Ba livre na bango nyonso ezali ya busoto, il faut ebima. Même na ba téléphone na bino. Oh biloko nyonso ba pornographie ba nini biloko nyonso ya solo longo ya salité longo la yango. Amen. Bible mette nous devons être un peuple saint. Amen. Amen. Un peuple saint pour le Seigneur. Parce qu'un kola zana posete akuka koya kobika kati na biso. Tous allons la confiance. Na makila na Yesu Christ. Tous allons la confiance na lilobo toyambi. Amen. Amen. Tous allons la confiance na molimo evandi kati na biso. Parce que nyoso ezaka musala mode. Même molimo yo ebote yaki kalikolo na Marie, pona Yesu abima. Mais yango même molimo wana yaki jour ya baptême. Yango même molimo wana yaki jour ya Pentecôte. C'est le même esprit. Eza musala na molimo. Yenda zo salete to bota masika, yenda zali ko salete to continuer ko progresser. Amen. Amen. Dans Jacques chapitre 5, dans verset 16. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Tout c'est confesser. Oui, au moins, vous avez un problème au salimabe, c'est un bolimi, c'est pas un déconnant. Amen. Puis tout bon de la maka, les uns les colons à bazot, moussous, kolo batelan de koyo, batelan de frères Israël. Salaboy. C'est ça. Kolongola, Bible bete nzamba za kolakisa biso ndenge ni to kolongola ba épine, ndenge ni to kolongola ba racine. Pour ne terrain na biso ça l'a vraiment aplani. Amen. Alléluia. Amen. Eza la terrain o ezali na eloko moko ya mabeti. Pour ne te momboto ko évoluer na place moko ya malamu. Na Hébreu chapitre 6. Wana toko tempe na oyo etali Abraham. Ponete yepe azalaki moko na nzela na nzoto ndenge nzamba atambolaki na ye. Yenda azalaki tata ya liboso ya kondima. Na Hébreu chapitre 6, na verset 13 à tukende tia tati na 20, tukutanga malembe. Hébreu chapitre 6. À partir du verset 13. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, wanata unzambe apesa ki plielaka na Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Amen. Wana akokaki ko jirete
na oyo aleki ye na nyonso mais ayaki kogire na ye moko parce que ye nde azali nzambe. Alléluia. Et dit certainement je te bénirai. Abete solo solo ngai na kopambola yo. Je multiplierai ta postérité. Zambe apesaki elaka. Papesi serment. Siki siki ngai na kopambola yo. Comme Zambe nde apesi biso elaka. Solo solo akotondisa biso na molimo na ye. Alakisi biso liloba. Maintenant il doit nous remplir. Et c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Quand Abraham a réellement andimela kinzambe, Bible lobete ye amonaki résultat na yango. Oh, les hommes girent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différences. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa solution intervient par un serment. Alléluia. Amen. La promesse du Père. Pour na biso, Zambe lobete, Zambe papesi siki siki akoko kisayango. Il a fait un serment. Ete ngayo na laki na kopesi. Amen. Tanga benga ki Abraham, abaki Abraham solo bima, tambola. Abraham azali susu na muto ya koye kopesa ba problème na ete. Si ce n'est que Nzambe wana. Amen. Amen. Atiki ba parents na ye, atiki famille na ye, maintenant bandi ko kende. Abraham ozali ko kende wapi? Et pas Nzamba apesa inga ilaka. Nzambe Abraham okozwa mwana. Et Abraham atalaki susu to ezalaki katikati na nzoto na ye, non. A se débarrasser de tout. A quitter famille na ye. Ndenge Nzamba alobaki. Il est sorti. Tant Nzamba abengi yo, tu dois tout laisser. Amen. Amen. Ndenge to moni ete ba o nyonso ko ikozala obstacle. Ponete lilobe ko kozwa place. Bible beti faut ko pikola yango. Se débarrasser na yango. Oizali ba livre ma magie, soko zali na yango bimisa yango. Oizali bikeko moko songolo, to eloko moko ya mystique kozana yango to médaille moko Bible bete bimisa yango batumba. Yo talelaka ya Yesu Kristo. Amen. Na kati na zoto ya Yesu Kristo moko na moko Bible bete likabo ezali, moko na moko akozala na musalo ya kokiko sala. Zamba pesi promesse. Alobite siki siki na kokopisa yango. Akokai ko jire na mutu mususu te mais jire kaka yeme. Amen. 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 Alors maintenant ce qui to zui elaka, faut to ba siko yeke elaka wana to kotambola na yango ndenge nini. Babete Nzamba pesi biso mayele, ndenge ni to ko bongisa elanga na biso, ndenge to ko bongisa terrain na biso. Pour être momboto ezesika ezala na dérangement te. Amen. Et soki momboto ezala na dérangement te. Tozali na elikia. Amen. 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 Tukokota nano na kati na mukanda ya Yohani, Jean chapitre 11, à partir du verset 14. Tomoni te Abraham yazalaki na confiance na Nzambe. Awawa ba usolo na biso na kufa o ezalaki na Lazare. Jean 11, à partir du verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Wana Yesu azaki banungu nungu ezali koyokana o Lazare aza kobela o bona ote Yesu pe babi azobela te aza kolala bato ba comprendre te tangu ya lobi aza kolala nazolala ndenge nini non ya yebisa bango clairement que Lazare akufi. Amen. Amen. Wana toza na Marthe azali ondeko ya Lazare azali mbato ba yolanda Yesu Kristo azalaki très bien enseigné na verset 25. Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Wana toyebete, wana Marthe azali koyebisa Yesu Kristo. O nyoso kosenga Nzambe nzaka wa kopesa yo. Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Alléluia. Amen. Wana Yesu ayebisi Marthe. Ndeko na yo akosekwa. Na verset 24. Je sais, wana Marthe alobi, nayebi, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alléluia. Amen. Azalaki bien enseigné. Voilà.
abete na yebi ke ndeko nanga kufi ndenge balakise biso akosekwaka na dernier jour azaki na foi moko de futur. Amen. Amen. Aza kozela likambo oye koya. Mais Yesu yebisi yeke Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Voilà. Alléluia. Amen. Ngai nde nazali oyo yozomona, les présents, les je suis. Lise kwa ezali ngai. Bomo ezali ngai. Mais mwana mwasi azalaki na kondima moko ya futur. C'est-à-dire la foi du futur. Michus bazana kondima moko oyo et si elle est cas. Mais Yesu Christ abete mon nom c'est le je suis. Amen. Amen. Oyo azali. C'est-à-dire so bozali kati na Yesu Christo kondima na biso eko vanda rien que sur na bilaka te. Bilaka tozana yango. Mais lui il est la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Moi na moi je na foi ya futur, c'est vrai à kobika. Ah c'est vrai que vous avez baptisé du Saint-Esprit du fait. Mais na kondima photo lobete acha biki. Amen. Pour n'être Yesu Christ azali na bon moikati na biso, il est le présent. Pour na yeta na zota la biso azomo na déjà une œuvre achevée. Amen. C'est-à-dire na Golgotha kokisaki nyonso. Aibisete je suis la résurrection et la vie. Botiaki ewa. Abi bandi déjà ko bima solo. Abi tokei. Amen. Amen. Abi masolo abi matin ngai nde nazali lisekwa. Amen. Ngai nde nazali bomoi. Bakomi kuna bi Lazare sort, Lazare bima. Bamone ete muto abimi na kunda. Parce que lui il est le vivant. Amen. Et puis c'est un privilège pour na Yesu Christ kati na bino. Amen. Tant que le baga 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. Il est là comme étant le je suis. Amen. C'est-à-dire oyo azali ko kokisa makambo na ye. À ce moment là, oyo azali ko senga ndima yeke se apesi yo. Amen. Kozela te lobi. Na kondima aussi ozwi. Abraham ayebaki ete déjà nasi nazwi mwana. Amen. Tamba kotambula koko ya kena okenda tombola asombi bilamba akeboya ozosomba nini non mwana zako ya. Bato za koseka. Mais il avait une foi présent. Il y a foi moko ko ezali présent. Ubinde on a vu souffrir Branham mabia abondelaka pona aveugle moko. Répéta yango toujours. Aibisi aveugle ate nzamba lobi omoni. Amen. Amen. Aveugle na pa kei azoko miso zo funga matine so batuni alobi nazomona. Amen. C'est ça la foi vivante. Cause la foi est future te, lobi te akosekwa na sekwi. Amen. C'est ce que la foi Seigneur. La promesse est là et la ka ezali, mais na kati na kondima tosi tozwi yango. Amen. Et un jour muto bazako kate suki na coiffeur na zako. Ouais, mais yo zomona pas partout za okenda zoloba na zomona. Yo zomona bi muto ya nzamba bondela ipo na nga lobaki na nga na zomona. Ngape na ndimi na zomona. Amen. Etanga lobi ndinga na mona misu ne fungwa. Abandi ko ganga. Coiffeur na nga ozala kaboye, ozala kaboye, ozala telamba boye. C'était une foi vivante. Amen. Tuki kozwa foi moko ya l'obité. Où est l'équité? Le Seigneur est avec nous. Amen. 2 ou 3 régnent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans Matthieu 26, dans verset 28. Bon, dans Colossiens chapitre 1er, dans verset 11. Colossiens. Vous avez la Matthieu. Colossiens chapitre 1er, dans verset 11. Parce qu'il y a tozana kati na kondima. Si manabiso ko bongisa tere, kolo lobete, tokoka koyeba ndenge nini tozali maintenant ko bika kondimo tozali na yango. Colossiens chapitre 1er, verset 11. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours dans la joie persévérante et patient. Amen. Amen. Tous la toujours bato bazali ko wumela na kondima oyo, kat bato batoni na esengo, bazali na elikia. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tout peut sera toujours matondi. Alléluia. Amen. Nan tata, nan zam. Oui, c'était merci Seigneur. Pone totondi singa na molimo. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que sur le moli banzi makambo onyoso, so nzamba pesi biso liloba na ezali ko sikola biso.
Aussi longoli babiloko nyoso mabe kati na ngai. Amen. Merci Seigneur, parce que autant de singa na bambuma na molimo. Merci Seigneur, ça dit babete, rendez toujours gloire à Dieu. Là, Mukanda Ephésiens chapitre 2, verset 4. Tout le monde a ndegeni nous allons la présence et ensemble. Ephésiens chapitre 2, verset 4. La Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Babete kolo, oya toni na miséricorde, na mawana ye. Yende asiko libiso na nzela ya ngolo na ye. Il nous a ressuscités ensemble pour encore biso aussi to c'est quoi. Amen. 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 Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est-à-dire to ba oh yo yo to si to vandi. Na bisika ya leki bule. Kuna na kati na Yesu Kristo. Voilà comment Nzambe azali komona biso. Tangu Yesu akufa c'est quoi ki to se kwine elongo. Amen. Tangu amatia ke kobongisa biso sika tozana ye elongo. Tangu kozonga to c'est-à-dire na Yesu akomona biso déjà babenga une œuvre achevée. Na mukanda ya Apocalypse kuna Apocalypse 15 na chapitre 15 na verset 2. Kuna tukomoni na ila Patmos de l'accès qui déjà Jean ndengeni ba yengebeli bazali. Amen. Amen. Tukuta ngona Apocalypse 15 na verset 2. Jean monaki déjà makamunyo so ndenge zali. Soki Jean monaki yokuna te. Suka yebaki ya botuni ono na monaki frère tel ona na monaki yote. Ça dit ozana yote. Parce que hier monaki. Alors et je vis comme une mer de verre. Amoni te na moni lokola mai moko boye ya pemba penza. Mêlé du feu et sangana moto. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre ayant des arbres de Dieu. Batuana nyoso tu bapesi bango banzenze na Nzambe. Amen. Amen. Et ils chantaient les cantiques de Moïse. Bazalaki koyemba. Biso nyoso tu. Tolaki déjà kuna na présence na Nzambe. Kuna Nzamba komona biso déjà une œuvre achevée. Amen. Bato basi basikolama. Kuzana foi moko te ya lobby. Non. Lobby toza ko passer de la foi à la vision. Tokomona. Mais na kondima na biso to si to moni. Amen. To si to zui. Na kondima na biso to si to komi na lola. Babete tangu ya c'est quoi qui pour na Nzambe. Nous sommes ressuscités, transportés déjà dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. Ce que dit dans Apocalypse chapitre 19 na verset 6 à 7. Qu'on appelle déjà Jean Monaki, na île Patmos. La Bible dit, réjouissons-nous. Na verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Naoki mungongo ya bato ebele. Comme un bruit de grosses eaux. Et comme un bruit de fort tonnerre. Disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. A mon avis, même était mukonzi. Kolo na bisa shakoti na bukonzi na ye. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Jasi amonaki mwasi na libana. Ndenge tolati na bilamba na biso ya ba noces. Déjà tous allez prêts. Peut-être mwasi na libala azali déjà préparé. Amen. C'est-à-dire tous ça na foi ya futurité. Tant Nzamba za ko mona biso sont des gens pires. Basanto. Baza na présence na ye na lola. Tukuyi ko sekete ne eloko moko te to moni ya mwa muke ezali ko ya neti te. Yebeti ekoleka. Amen. A Golgotha Nzamba sala ki déjà nyonso. Albaki te tout est accompli. Et tout a été déjà accompli. Yebeti il y avait la puissance de son sang. Amen. Nguya ya makila na ye. Moina ko pusana na yango. Et puis tango aseka lobeti na sekwi na zana ba clé ya mort ba séjour de mort. Yende tango tuzali ko réunir na tuzali ko se réunir. Toyeba kaite il est au milieu de nous. Il est le vivant. Amen. Tous na foi ya Marthe te lobby. Tokosala boy, lobby tokosala boy te yezo ebise te lelo. Amen. Ndeko na yo akoseko. Azaki bien enseigné, molimo tokozela, lobby, non, nakondima, molimo ezali. Nous sommes déjà baptisés du Saint-Esprit. Amen.
Badonyo zozali katikati na biso. Na présence ensemble, nous sommes déjà achevés. Amen. Et Bible bete photo tato la kayango. Dans 1 Pierre chapitre 2, dans verset 7. 1 Pierre chapitre 2, dans verset 7. Bible bete, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Lokumu ezali pona bino bozali kondima. Mais pour les incrédules, pona o bazangi kondima, la pierre qu'on rejette, c'est qui bâtissent. Alléluia. Bango babwa ki Yesu Christ. O ezali ki libango ezali kotonga. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Jésus Christ a remarqué comme un rocher de scandale. Et là, comme vous somme. Vous, au contraire, au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Bino bozali ba oyo. Zambé aponi. L'ilobeye, bengi biso mion ebele. Beaucoup d'appelés, mais les élus sont peu. Amen. L'ilobezai koya na lingomba. Écrit à l'ange de l'église. Amen. Amen. Comme la mwanje na lingomba na Laodikia. Lingomba ezali ebele. Mais na kati wana promesse yalaki au vainqueur, mais na balongi. Balongi nde c'était des élus. Amen. Basi na libala. Mwasi na libala. Bango di babengi yango l'épouse parole. Balongi. Boye bayoki mena un appel à sortir. Na kati na liloba ba sosolete il faut tobima. Amen. Tout kala na Yesu Christ. Amen. Amen. Ils ont reçu l'appel à sortir. Pour moi, dans Apocalypse 12, au verset 5, balobete, moi, l'enfant mâle va naître. Et tant ou même dragon, que Lucas Simbaye, l'enfant là sera enlevé au ciel. Tous allez destinés pour nous tous à enlever. Moi, nazali na makoki mon côté ya kosimba biso. Amen. Amen. Et la Bible continue, toi, toujours dans 1 Pierre chapitre 2, dans verset 9. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Vous n'êtes tout quoi côté là. Tout le monde a été la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Kondimana biso, yango dezali kolonga na mokili. Et Bible le bete, ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. C'est-à-dire, il faut que biso to la yango. Voilà. Amen. Amen. Balongi na zela ya makila, vous mettez la puissance du sang de Jésus. Et nous avons la parole. Oh, tous allez kotato. Pour nabiso ete nyoso tout ezali déjà achevé. Nous sommes une œuvre achevée. Namisu nanzam. Tozali bateau, tozi richesse nyoso. Amen. Nanzela ya kondima. Tozi na kondima ya lobité. Bébé qui est repassé des fois à la vision, mais pour le moment, le col aveugle, tozali kota tolete. Ce que batuni ondeko. Yoza na molimo santo. Minatondi na yango. Amen. 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 Je suis rempli du Saint-Esprit. Amen. La foi voit déjà pas nini tozali. La foi voit kati na ngai nzamba sa longoli ba racine nyos. Oya mabe. Tangu lilobe bimi eza pone peso guérison. Amen. Amen. Si vous avez un livre au bois qui yango, Dieu oublie, Dieu pardonne. Si vous avez un ndekona muto ebisi je vous pardonne. Amen. Maintenant mutema nangeza la peto pour nete molimo kwa kozwa esika. Le corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Où ezali nzamba la kisibiso ndenge ni tokoki ko préparer yango kolongola banzube, kolongola banzete, pour nete lilobezo la respiration. Amen. Pe molimo ya kuvanda, pour nete liloba wana tango ekobota, ebotama na nature ezo tozali na yango, kombo na yango Yesu Christ. Yabite bokende koyebisa bandeko na ngai. Amen. Amen. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Dans Apocalypse chapitre 12, dans verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bango ba longi na tina na makila na Yesu Christo. Et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire qu'il faut nali loba ya litatoli. Futo tatola. Lukola avec le wana. Tosi tozui. Amen. 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 Promesse wana tozui. Et loko boye tozui. Bozana lola tosi tokomi.
Mais babete pesa nzambe merci. Pour la condition na molimo sant, pesa nzambe merci pour la transmutation ya corps na yo, pesa nzambe merci pour l'enlèvement na yo, pesa pour nzambe tanga zali komona biso, il trouve en nous œuvre moko achevée. Amen. Amen. Suko sali musala sala na biso na Golgotha. Aujourd'hui na mukanda Esaïe 53. Esaïe 53 na verset 6. Toki to bandi wana. Esaïe 53 na verset 6. Bible dit nous étions tous errants comme des brebis. Toki ba oyo bazalaki batu bazali ko kima kima. Lokwa ba to bazangi mukonzi kati na bango. Oui, même Kobanda à partir à verset œuvre messianique, nous saluons à saler la kibiso à partir avec verset 3. Mépriser et abandonner des hommes. Yé baboya qui avait batuba chola qui est homme de douleur habitué à la souffrance. Mutuna pasi pandima ki anyokwama. Semblable à celui dont on détourne le visage. Évite Yesu na biso azali o azali très beau. Amen. Amen. Le temps où beta qui ende le boy komaki mutumoko moye otale kuto ezati. Mais tu es bagate parmi 1000. Amen. Parmi 10 000 les gens moko kaka. Amen. Quoi azali parfait. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais tant que subir ba souffrance oyo défiguré okoyebe lisusu te. Mutu moya tala kutu yezalité. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont des souffrances qu'il a portées. Alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Oh, Mouto Akolobete, Yenda Zali humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Amen. Kozokana ye ndenga zoka kezai pona masumu na biso. C'est-à-dire yoko ko se considérer sous te lokola musumuki. Non. C'est-à-dire mutu moko se abeta maki pona masumu na yo. Yo ndima que ça fait 2000 ans na sina zoare bo na zalaki déjà délivré. Amen. Amen. Et il continue. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Amen. C'est-à-dire, ça fait 2000 ans déjà, Tobi Kisamo. Tant que vous êtes malade, vous êtes là, attendez, vous confessez que vous êtes malade. Vous êtes malade, vous êtes tout bien. Amen. Nini, déjà, na kuna na Golgotha, ya bika kita beta par ces maîtrises, j'étais déjà guéri. Amen. Amen. Kuna ya zwaki sika nangai. Na ba pota ma pipi na yewana masumu tout ezalaki déjà limbisa maki. Diko na biso frère Franck abia kutana bakenda otala mwasi moko alingaki kokufa. Akoma yevima mukolo. Mais azotu na bango abi na yibite eske so na kufi na okendelo la tote. Ngba kamwe bepa. Uma te yo nyoso yoka vine mobimba. Azana certitude te ya kondima kazo kendelo la. Amen. 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 Mais biso Amen. Nous avons cette certitude que déjà, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est une œuvre achevée. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur. Apambolama Zambe Kolo Tataya Kolo Nabiso Yesu Christo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. C'est dit kuna na lola, ma pamboli nyonso ya lola Zamba si apesa biso. Ezali pona biso. Déjà Nzamba kokisa yango. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Tant que nous avons la bisoboy, azomona eloko moko ya mabete. Amen. Passante. Tant que le bika na Nzambe lelo encore ndenge na yoki loba na yo et pitié de moi. Limbi sangai. Alléluia. Limbi sangai déjà limbi sio. Amen. Amen. Parce que c'est limbisa yo bandaka.
Musala sala ino na Golgotha. Parce que Mectissir, aussi Bikisama, la Bible met toutes les bénédictions dans les liens célestes en Christ. Zamba appelle ça biso. Nous tous en a foi mon côté, ouais, la foi du futur. Nous devons avoir une foi présente. Amen. Amen. Que Christ en vous l'espérance de la gloire. Amen. Et c'est le vivant. Je suis vivant, je tiens les clés de séjour des morts. J'ai vaincu la mort. N'a vaincre Koufa. Vous êtes bénis au-delà de toute bénédiction. Amen. Aucune chose ne sera vous nuire. Bible bete oyo yaye baza lokola bampongo. Bana na mpongo ya bakite ngamu na komema bino tina mboka na ilaka. Le Seigneur conduit les siens. Amen. Amen. Azo mema biso na mapapu. Webita mpongo amemaka bana na ye akotambusa yo ti tamoko pona meka yo abwaki yo. Ukansi papa mama bwaki ngaye te tanga moni okomi pembeni pwana yako kweya ayembangu paf apandi mapapu na ye mwana kweyi wana Yesu akena. Amen. Tia kokemba. Elobita ngobwaka yo mapapu ese bimio yo moko bandiko tepa tepa ale okei. Makondi mateto kweya. Tobukana non. Il est notre Dieu. Amen. Il est le vivant. Amen. Nous ne devons plus avoir une foi de futur. Amen. Croyez que nous sommes bénis. Amen. 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 Que nous sommes déjà en possession de notre héritage. Amen. Amen. Vous pouvez besoin déjà guéri au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance de son sang, la puissance de sa parole, la puissance de son esprit agit en nous. Amen. Qui croyons. Zamba pambola biso nyonso. Amen. Na kombo eleki nyonso kombo na kolona biso Yesu Kristo. Amen.